soki kaka totieki ngai kibolo nga nakola griffe te na kuzu eza griffe moko boye ya congolais wana eza mama wana eza pasi ifo kolata na kuzu elata tolata biso na biso tozaka pamba kosala servette moko ya Versace mais yo mozomona omoni ndeko na bino ezomonana ondire eza prête à porter eza na problème ata mobono na boti parce que yo moko tisi eza kilo ozosentir ke eza eloka propre oyo ndeko na bino congolais mutatobi na nini monda kotonga na kozala na 25 ans na 25 ans parce que bandango depuis Kinshasa depuis Congo ya ozolatisa bato minene na mboka oyo alatisa baministre na mboka oyo mama ngai natongeli mama Félix mama Marthe natongeli ye na mboka oyo kutile na ye azala na ye eza ngai na mboka oyo ntango aza koya na papa ntango papa azalaki na bomoi aza koyokande ngai naza kotongela ye parisa natongela bastar minene ya mboka oyo na kuzu nazwaki na kuzu oyo ezaki naza place moko ya kobata mpe naza na mboka na nga te Afrique du Sud eza na kuzu mpo na ngai mpona bakongole naza na kati ya Congo te soki nazali na Congo nayaki nazwa Congo mosusu wana nazalaki libanda mboka donc naza na eloko nazoloba mpo ntango bayaka awa bafete oyo ngai nga moko na nazobana mosusu ngai soki na peti mama bandiaka ngai te nga nakenda poto te nga navandaka na poto te nga navandaka na sinde place namonaka natikala kokota fete te bana poto bakota baleka ngai sikoyo nakolandie bango Richard Titea et Nani Soso. Bonjour encore, je suis Anita Kako Otudi, encore Anita Show pour vous aujourd'hui, qui va vous recevoir, comme je vous ai toujours dit, je reçois des grandes têtes dans cette émission. Alors de partout là où vous êtes, je vous remercie de prêter votre attention, de suivre cette émission Anita Show avec Anita Kako à la présentation et bienvenue Eka à la réalisation et à la caméra, Polo Matiti à la caméra, deuxième caméra photo Polo Matiti. Et là je vais recevoir aujourd'hui un grand couturier de la RDC ici en Afrique du Sud. Naïfse Bino que n'a vous faire découvrir Bino ma tête nyonso oyo parce que ça moment que en Afrique du Sud que kaka ba moko boye mais biso to boyi toujours ça va oyo bazan ba tana ya makasi awa na mboka oyo ya Afrique du Sud Anita Tako est là pour vous faire plaisir Anita Show et aussi je vais remercier Congo Mokili, vous allez me suivre en direct de Congo Mokili, vous allez me suivre de partout là où vous êtes en Europe, en Afrique, partout dans le monde, suivez Anita Show. Pour aujourd'hui, je reçois Nakuzu. Bonjour Nakuzu. Bonjour. Papa Dioboli.
Bien Kakalo. Biso to benga ke na kuzu parce que ça griffe nae mais comme on a penda tu bomoni awa eza Joe Design. Donc au côté penda na bakati anda ko partout aux moments ezaka Joe Design, ezaka na kuzu, ezaka na kuzu. Ah bonjour alors. Bonjour maman, nazana esimoni ya koyamba na ndako pour vraiment musika. En tout cas isalinga esingo makasi. Première fois où ya koza na ndako. Na ngai oya vraiment kotala kosepela na musala oyoki obingaki okota omona vraiment esalinga esengo makasi ya mokolo ya lelo vraiment merci pour la présence na yo. Alors papa Joe okoyebisa biso nano présentation na yo oza marié, père de combien d'enfants, c'est les importants, et puis okoma en Afrique du Sud, ça fait combien de temps? Okoma en Afrique du Sud, naza sikoyo na 19 ans en Afrique du Sud. Nayaki célibataire na Bali. Nazala papa mapasa, nazana bana mibali ya mwasi na mobali Daniel na Naomi. Qui ça 7 ans. Alors, depuis quand au bio 19 ans, depuis que côté na monde en loi Rotonga, peut-être la combien d'années? Monde à Rotonga na Rosa na 25 ans. Na 25 ans parce que pendant depuis Kinshasa. Depuis Congo ya. Ok, mais en Afrique du Sud, ça fait combien de temps exactement? Donc pendant la kota, de musala na kota nango, na changeate, sala musala mususu te, kala ko sali la mutu te. Kana mboko yo makanisika ki na kolisa musala nanga oyo nzamba pesanga. Alors, vous continuez l'étude ou bien kaka expérience au na Congo? Na continuer étude, na continuer qui des recherche en tant que couturier. Peut-être na ba recherche de loko salanga na découvrir de loko ebele o na yeba ki na Congo te. Mais na Congo le gars na exam ou le gars wapi comme un grand couturier? Couturier des loko moko ezaki na makila sans que na yeba ata on azokola kola na famille ya ba diamantifère na mouvement inde boyebi. Donc surtout ça pour viser ka koya ba diamantifère somba ka ba diamant des acquis vision nanga. En tant que muluba nous soyons se respecter. Ko vanda ce qu'on a ngaki bilamba makasi. Ngaki bilamba makasi tant on a ko la telamba o ko kanina mutu nyonso ezako sala nga bien pied. Ça dit mutu moko na mission na lati loko donc il faut mokili mobimba bato nyonso bayebaki o to tikala ko mona ngote. De loko esalanga ekotisanga na couture. Alors papa na ngani lobi au lelo en Afrique du Sud, tu te sens quand même que ça comme couturier. Tu reconnais ça? Wana vraiment naza sir na mope ezopesanga pe makasi ya kosala ba recherche kolekisana na o na sina yebi. Pourquoi tu dis que tu confirmes que ça comme grand couturier? Pour nazolatisa bato minene na moko oyo alatisa ba ministre na moko oyo mama ngai natongela mama Félix mama Marthe natongela ye na mbuko couturier na yazala na ye ngai na mbuko kama za koya na papa zaki na bomo ça peut nous camber là ça va tomber là par ça na tomber la basta minene ya mbuko. Alors avant de évoluer une mission so oui ça na ba difficulté ni le peut na ngo en Afrique du Sud tamuyaka pour vraiment le lo van sama solo Joe Design na kuzu pour le lo pena mokili endi makayo déjà maintenant ba difficulté ni le peut na bon la difficulté kala neti mwana mobali nyonso na koluka ntango na ye azalaki ni na machine ni na maison de couture ya kotonga bandaki nde difficulté ya liboso nazwaki okasi kaka ya nkolo somba machine moko na banda mosala nanga kotonga na Pretoria esimba te namona Pretoria ezalaki terrain moko moi mpe slow malembe kwa zonga na Johannesburg tanga na zongi awa laska kozomona nga awa nde atelier na ngai ya liboso na mbuku mpe nazawa na 16 ans na place na banda kuna na ngambo kuna ka chambre moko moninga na moko nde moto aza kotonga nasengi espace apesinga ka office naibani na mutu te naza na client te navandaka na tia machine losamboka epa kolonga bi un jour ekosimba
vanda kaka courage kotonga ta moto aliki atali otongeli moto moko akei bato batali elamba kitoko bo ngai natongeli yo numero etamboli malembe ti na ndenge nzambe ya kofungola baporte. Mais esalaka nini ntango omona communauté congolaise bazoya? Est ce que d'abord communauté congolaise basistaka yo na mosala na yo ya bicongolais balekaka? Bon, bayaka na bango baza bandeko na nga bakumbwa ya ndeko ya ndeko na bango te eza lokumu ya mboka lokumu na biso nyonso so na obi te bayaka te wana vraiment naza neti nazokosa bandeko na nga bayaka basutenaka nga liboso oyebi kaka Kongo ndenge ezaka ntango tobimisaki Kongo mpo liboso nazalaki jo design kovanda ntango navandi nango te ifo nayesa mosala na nga monene nakolimite kaka na mosala ya mike ya bana mike te nde na créer kina na espace nasali espace nalobi te ifo nazala na griffe ntango natali jo design nakuti yango eza bamindele Kongo ya bamindele ko siko esalaki nga mpasi nalobi siko ngai nakoyebana kaka na monde na Kongo ya bamindele donc soki tozalaka bato ya misala mindele koma mondele akozwa bayaka na Kongo aka bafungolaka bakompani kaka bakombo ya mboka na bango jamais natala komona mondele ya na Kongo te afungola kompani moko boye atya na Kongo ya mboka na biso kala komona kote esalanga mpe mpasi na bite ape fo na créer griffe Kongo ya mboka na biso ya monoko na biso oyo motu nyonso ndeko na nga soko ayoki amoniki oyo ndeko na ngai wana navanda bato banga collège na nga to prison nati bakombo ebima akuzu ya kobima nasepelaki na mabite oyo ndeko Kongo ya mboka kosala fierté ya bana bakongolais nyonso. Mais pourquoi Nakuzu? Nakuzu nazwaki Nakuzu mpo naza place moko ya kobata mpe naza na mboka na nga te. Afrique du Sud eza na Nakuzu mpo na ngai mpo na bakongolais naza na kati ya Kongo te soki nazali na Kongo nayaki nazwa Kongo mosusu wana nazalaki libanda mboka donc naza na Nakuzu moto ya kobombana jamais nakobima te nakende na télévision bandimanga na Afrique du Sud basalanga neti bastar na mosusu nazotonga koleka bango tout parce que otilinga kotire Afrique du Sud awa mwana mboka tovandi na ye mawana donc yakokoma neti bebe awakoka kutu te akokima donc nde lokola naza na mboka na bango bakopesanga baopportunité wana teke nabima naleka bango te wana nazwaki kombo ya Nakuzu mwa mboka na ngai. esalaka nde nini Nakuzu? esalaka nde miso moni bakongolais neti par exemple Eric Djenga King Salomon akoti na maison moko ya Louis Vuitton na 100 ans akoti na maison moko par exemple ya Gucci omoni abimisi azosomba babord azolakisa mpenza ndenge nini azosomba tandis que kongolais mosusu aza ya nini oyo akoki kotonga bagriffe koleka ba Louis Vuitton. Bon esalaka nga mwa mpasi mais eza mpasi te eza mpe ye mpe toyebani te ayebi nga te mais soki azwi ou bien akutani na nga tali batala na ngai j'espère aza moto na motema aza mpe susi na mboka akosala effort abantu créer na ye biloko oyo ekokobanisa moto aza mpe akoyeba te mboka Afrique Sud eza monene ekolo akoyeba akoya. ntango olobaka bacouturier Afrique du Sud ebele soki bayeba nango baza lokola babebe mais tozomona bakongolais ebele balataka bien awa na poto awa na Congo. Est-ce que kotangela biso bade congolais moko awa ya Afrique du Sud babeti sa nde boyebana ebanaka obi mpena oyo alataka fort epuis otangi biso mpe mibale ya poto tomona vraimen ke yo oza na monde yango babetaka forme na ndenge ya jete? oyo nga nayebi na mboka oyo namonaka vraiment abetaka biloko eza moto na ngai ayaka awa kasi kotongo komona mpe na bafoto toza na ye donc vraiment coup de chapeau kasi aza ayebaka mpenza alataka propre ezalaka kasi tobi mibale mosusu bon baza ebele oyo abetaka mpene eza kasi botongo so bokutana ye aleka epa nao na maison donc okomprendre kaka naza mpe na Christian nani? Christian baza ebele nga nayebi kaka kombo ya Christian mboka nayebi te. Ok sikosangela biso mibale mpenza oyo ya kote ya poto kuna bana poto Londres Belgique mpo babi bango baleki mpenza Afrique du Sud
wana vraiment na oloba eloko nga na yebi te namonaka balataka me nayebaka te ke oyo alati kolika oyo mpo ntango natalaka biloko balataka eza biloko kaka basombi na shop ndenge eza wana alati yango soki batongaki monene na se alati yango kaka bongo soki veste donc eza ta eza elandi na nzoto donc namonaka yango kaka biloko moko ya ndenge wana me natikala vraiment kopointe te ke oyo ayebi oyo aleki oyo namonaka balataka na bango en général balataka mais l'équipe Afrique du Sud non l'Afrique du Sud vraiment tant biso tozana beaucoup vraiment tobongiselaka bango biloko tosalaka bango biloko est-ce que mutu moko da kokutana ye nde bayaka awa bien mutu moko akenda kuna bakusafronta ngai eloko nazoloba mpo ntango bayaka awa bafete oyo ngai nga moko na nazobana mosusu ngai soki na peti bandiaka ngai nga nakenda poto te nga navandaka na poto te nga navandaka na nde place namonaka natikala kokota fete te bana poto bakota baleka ngai sikoyo nakolandie bango na nini. Alors, il y a ceux qui papa, ceux qui musiciens ni de congolais ou azalaki ceux qui ont a beti frappe ça parlait qui n'a pas ni si au pena ya kuzobo oyi ba pe ba idée à partir de bleu ya ba musique. Voilà basé belé donc ba star na biso musicien congolais tas bazali coup de chapeau bango presque tout balata kitoko nde batongana na makandi ba pesanga sofa kota na culture na monde vraiment na lata wana na kutusa te bango netina tanga papa wemba netina jibe bazali ba wera ba Koffi Olomide donc coup de chapeau Fali bango tout presque ba Rio de Janeiro sopa lati vraiment isanga makasi donc namonaka mpona côté wana vraiment soba number 1 ekaba star tout ya monde na bilamba nakolata nakosote wana nga kotire nde nazoconfirme donc musicien congolais aleki tous les stars ya monde mobima nakolata so bakie bango kaka bango bakomona te. C'est comme ça que du côté à tozomona yo na Afrique du Sud okoyebisanga couturier nini so omoni ye pa bimiselo mo boye yo eningisaka omo moke parce que nayebi ke ya des couturiers baza pe en Afrique du Sud. Bacouturier congolais baza ebele batongaka bien po baningisaka nga te bango moko bayebi batongaka veste normal ka neti ndenge na tonga très propre batongi yango place ya kosala place aza coup de chapeau veste vraiment atongaka yango très propre tokosomba mpe veste na shop très propre parce que ndenge ekotisanga na couture na boya nzela tout droit na kota na ndenge ya création mama eza biloko mibale différent oyo esalaka nga moko na fierté yake soki otie ngai na terrain wana okomonaka nga mongo nde nakosala naokosa te wana bato baoyo bayebi sikoyo ndenge olobi tozomona bandeko na o tedi na eza edi na Niki, lelo basi opportunité par exemple on est chez le président de la République à la tête même chez lui on a quelques stars par exemple Papi Mboma voilà ça mais yakuzo ce qui totali bande konayo kolo baloko nini lelo na Niki na Teddy na libosa caméra bon nazo pesa encore coup de chapeau ndenge bazolatisa mokonzi ya mboka kitoko donc esalaka nga mpe fierté esepelisanga makasi mpo babima nde na nakusu soko oyebaka te babima awa na naku awa mais bana babimi epa nao badevanse chance eloko pamba tona ngai obotaka na libungu obotaka bana mais wana mpenanga alingi otala mo caméra mpo loba baye bosa caméra ke babima awa otala mpe babie babima oyo eyebani na joburu awa soki ya kokosa so bien soki nga nayebi siko bata mokili baoyebi te me bango moko place bazali bayebi te yo oza maître na bango yo oza papa na bango baza papa olobi bien
Les lois c'est total yo nous aujourd'hui bango tout a yo l'équipe bango mais c'est total tozongisima ba nani opportunité na yo pesa na rapenda na mboka oyo olatise puis service musicien congolais ni oyo sur latisa o abuja masolo penia na cause bon nazo pesa place rio zamu place azali nazo pesa ngote na mama na biso Emeka Pinga. Donc la pesi bango te vraiment mutu na ngai penza azaka na souci vraiment ki bato ba sentir bayeba ki tozape na ndiko na biso très fort. Il y a une opportunité de être un grand musicien, par exemple, par où mais il y a un grand musicien, il y a un grand musicien. Il y a un piano. Il y a un grand musicien. Vous n'allez pas jouer piano, vous allez pas jouer musicien, vous allez pas chéri. Vous allez grand musicien, vous allez la tête, vraiment un monument. Il y a BCBG. Donc, tant que vous avez vraiment la cause, il faut sentir que c'est un plan n'importe qui. Mais nous avons des opportunités, par exemple, au fur et à mesure, ngana pena na kinda kongote na nakuzu ko bima na télévision ko sala émission ya kina za grand couturier ya boy ko contacter na ayibi pete mukuruta ko iba kina kuso so exister le kwa bazana motema ya mboka ba yana biso vraiment balinga ka penza ki luku mboka bala ki luku ba présenter ki oyo na kuzu ba ko sala ba ko ba to kutana ba mona ko latisa ba na kuzu yese biso tango kanisa ba penza tango mona musala na mutu nani oyo au lingara un jour comment oyo habillé. Bon, la vie donc il y a mokili mobilisé le président de la République. Ça a besoin vraiment là c'est veste. Là c'est veste, pantalon, gilet, 3 pièces, il y a propre. Il y a propre vraiment il a là avec qui était moi na boka à Simbaki machine. Tant que tu as sport, là c'est ma training, moi na kuzu ya mystique donc il y a mon temps qui a ta bobeka plus donc ça le sport avec vraiment que moi na mboka asimbaki machine. Donc des soucis na ça na pe maman président pour na toanga ni bagite. Ni kana na toanga ti ya basi. OK. Maman président pe na ko tongela indeni na tongela maman Marthe. Donc il est plus bas veste propre pour baya vraiment là tu dois sentir que vous bilo comme sous la tamakatena na mitikara ko la tamate des qu'on place pour comprendre que nous tout donc il y a ça don ensemble à katina ça va ministre belé ça va ministre là ça va ba avocat ba lawyer minene beaucoup ba ya ka prévenir nos amis parce que ça va ba photo moni bango ça preuve na ba photo na ba star na zana ba photo na ba Sud-Africain ba découvrir na kuzu ba ya kala mamu ba ya ka automisa ba ya ka vraiment ba bengaka ba yi vraiment zibango ba mezi ba mezi na ba na tongeli bango na créer le quoi sika bengi bango c'est que donc to le ba ministre belé pende ba le parlement na TV le quoi ba costume, ensemble, un costume de tout le monde a boé, griffe, il y a un coup de raté. Donc tout le monde a fait mon tournoi à l'équipe. Ah, autant ma côte qui quelque part, m'a mis un de mes frères, Eric Congolon, un mariage naé. Donc on a ça fait veste de wana. Donc les apena, mon tata, les nous a pas prêt à porter, mais n'a cousine, mon tata, n'a cousine, tout ton aka, les bandes, moi la jaquette, n'a ba plamba sport, ba tricot, ba biloko bon. Ba veste ezala na griffe na nona kati ya na kuzu toko koma libanda veste te na code de partout koma na kuzu na toi eza propre te balaka koyeba te na kuzu mais suko kutana epembe na bimisi le veste okomona griffe na kuzu na kati ba différence ba prix na yo bien la client na ezaka bata classe à l'école ou bien au qui t'a rappelé tina classe assez ba couturière mon ça par exemple ngai na côté ba prix na ba côté ya classe ngai na jaka elamba na nga prix dingi donc to enda ko latela ba ko mutu enda ke elamba alanga na makambo ba prix te oyebi mutu vraiment enda ke elamba mutu alataka bien akipaka prix te
Donc tout ça avec pas na ngai. Bon, na rend ou bien na dollar. Na rend des autres qui ba 6 000 rand. Na rend ba ensemble 3 pièces. 3 pièces 6 000 rand. Donc ba 2 pièces des autres qui ne ba 4 000 5 000 rand. C'est au griffe na yo mokulati na plus. Wana eza matériel ni moko betango. Les griffes combo bien tissu. Ah, tissu les a cuir léger. Cuir à ma capacité, mais il y a pas qui tout ça. Cuir à ma veste. Il y a petit. Quelle est cette différence en tant que grand couturier? Il y a la saison des Nibakolata. Est-ce que c'est normal tout le monde a kaka nous tourner tout le monde a battu sous la saison il y a été tout le monde est là qui cuir et on a deux les canaux on a d'autres mais quand on a différencier biso mais une tu fais là par exemple na la température mais qui peut différencier biso to y la cérémonie parce que tout le monde a fait la cérémonie à mariage nous avons dit pantalon néné est-ce que pourquoi on peut expliquer sur place? Bon, na makambo ilamba wana komi vraiment école parce biso temps ebelé so na ngina expliquer yo minute na biso kosila. Wana ko ke mission soute ya vraiment oyenga na yo to vandi to sala émission na zo lakisa ndenge nini muto ko latela lamba. Na éviter so ko pesinga chance le binga loba na kamisi kaka so katinga ke donc dans quelle cérémonie par exemple et la climat to yeba na climat net hiver mutakola tamini na il y a été mutakola tamini. OK na hiver les attentes malili bon na sama ndenge to benga kawa na français bozo benga sama ndenge na été les attentes moi moroli mais lamba net veste normal classique bien yango ekipaka malili te ekipaka hiver te po veste eza elamba moko donc ya temps nyonso donc ya korespecte fete ya moto ntango moto invité yo okobima te ke na po toza na sama okende olata veste ya okende olata tricot ya col rouleau olati mpe na jaquette ya malili donc moto wana akosepela te ezala na malili fo kolataka veste pourtant okovanda na salle okovanda libanda te po malili bandokota yo sikoyo bajaquette neti oyo wana eza mpona temps malili bafete neti anniversaire bafete neti na baparke babiloko ya bongo kolata mais soki esangami kaka eloko obenga fete en tout cas oza obligé olataka veste oza obligé kaka olata veste nayebi te kaka soki oki mutu mosusu osali mboka na yo mpo olatela mutu soki manto soki nini bafete nayebi te mais mpona nga en tant que grand couturier donc veste eza obligé kolata na malili ata na melongi donc beteni ya fete yango wana. lelo soki bato bali bacontacte Nakuzu à partir ya Kinshasa tozomona Nakuzu ondire boza investir kaka na mboka mopaya tandis que na mboka na biso baza besoin ba grand couturier neti nde oza wana baza vraiment na besoin ya bayebi métier neti yo mais mpona nini ozopense te kokita un jour mpe na Kinshasa namoni bapesi yo babrevet a odelebele okomi même po encadre basud africain otangisa bana mboka mosusu tandis que yo moko na bacongolais baza na besoin métier nde donc tokobima kaka bolamuka na ntongo boye te gangi bisaka okiti mboka eza te ke toza na besoin okende mboka te toza na besoin okende mboka il faut kose prépare makambo nyonso toza na souci base eza nde na Congo awa toyaki kaka mboka koluka kozwa mayele kobakisa na oyo toyaki na mais souci na biso ezalaka kozwa na mboka souci na ngai na puzu eza eloko ya bana mboka eza eloko ya basud africain te bon eza eloko moko eza mondial eza eloko te eza kaka donc ya bakongolais bango moko te po soki eza bongo bango bakozala nango bezo tokobanda obenga na bango donc souci eza base eza nde na mboka na biso tokokita ane otonga tokita décembre anaki nakita na mboka kaka makambo ya corona oyo eye donc ebebisi makambo nyonso donc il faut nano tobandela lisusu ya zero tomona ndenge tokitela bana mboka biloko ya bien
totangisa bango mosala tolakisa bango baerreur bazalaki nango tobongisa vraiment bango mpe bakóma motu monene ata lelo naza te donc banakuzu mosusu bakontinue chemin wana po eza chemin moko molai makasi eza vision moko nga nazomona bo mosika nazomonela yango awa te pesa biso mpe lelo awa en Afrique du Sud est-ce que bon couturier bazali mpo nayokaki yo quelque part obi baza neti belève na yo ya kosala mosala mais tozomona bamaison ebele eza a na kati ya Afrique du Sud est-ce que nakuza pensaka te ke neti Louis Vuitton oyo bagriffe minene minene toyebi ke nakuzu ye mpe abima par exemple na bamona minene asali mpe ashop na ye monene bilamba eza mpuna na kati je ne sais pas ce que objectif non mpe ezala oyo eza mboka mopaya ntango natiaki kombona kuzu mpona koyebakaki naza kongoli awa na mboka oyo yo oyebi bakopesanga opportunité wana te bapesanga mbongo basoutenir bango nyonso ozotanga bakombo baza ebele bazokutoma na bamolo wana eza gouvernement azomisa mbongo bazopesa bango bazosoutenir bana mboka mosala bana mboka bakende liboso basilisi baklasse na bango oyebi kotonga te kolobi kaka na yebi makambo ya kotonga oluki bato mibali bakomotongela veste obimisi na griffe na oenregistre compagnie comme ndenge bato nyonso basalaka donc nazonga question na te po eza opportunité mpona yo lelo ya kotelema liboso ya caméra ya Anita Show opesa message certainement bakonzi ya mboka balinga mpe basoutenir yo peut-être aussi ntango bamona réellement mosala osalaka et bakolinga peut-être mpe bacontacter na kuzu donc c'est un message libre que tu peux lancer à tout ce monde là oyo bazola banda na président de la République oyo reveraka un jour folatisa ye et puis na bakonzi nyonso oyo bacongolais oyo baza awa toza baingénieur toza bamédecin toza babusinessman toza bacadre ebele na mboka oyo mpe il faut balekaka bayeba mpe grand couturier moko ezali aza poto message epesa bon message nazopesa bango basoutenir oyo eza likambo ya mboka oyo eza ide ya ndeko na bino ya mboka vraiment tosimbana tosala bomoko po tomona ndenge nini totambusa vision oyo po ezaka mpona ngambo te na kuzu natangisa ebele natangisaka ebele mpe babima bayebani na mboka oyo touche na bango eza sollicité partout bazoleka donc bakongole ebele bakombo te na otanga bakombo te prochainement otunanga question na kotangela bakombo na bafoto na bango ebele baleka awa batango nazolobeloko nazoloba peut-être mpona yo ozala neti nazokosa me bakongole ebele bayebi na bango moko place bazali bayebi kelikambo moto azoloba aeda ebele nga mpe nazozela bandeko na nga oyo baza nango oyo balataka bien boya tosimbana totindika eloko oyo donc lokoma mboka emata likolo manita nazo biso yo ozomona ngo neti nazokosa nga nakomovanda tous les stars congolais oyo kaka po kaka makambo ya banani oyo ya bacombatant biloko bazalo ya me nga bamisien ebele navandaka boye lycée soko alinati makolo star alinati makolo azala surtout ya bamusicien chrétien soko banyati na mboka oyo nalokaka babengaka nga bamosusu kutu aza nano na kini neti lisusu nakolakisa yo lycien na biso Moïse Matupe napesi mpe moko te place azali namoni atindelaki nga video moko avandi azoprépare concert na ye avant bacorona oyo alobaki akolatana na kuzu esalaki ngai esengo makasi komona ndeko na ngai na mboka azoraisonne ntango nakokita kuna nakolata elamba ndeko na ngai antuka esepelisaki nga place aza vraiment nzambe apambola ye apambola lisala na ekende liboso mpona bolingo nano akolakisa ozomona lelo soki batangi bacontacte est-ce que opportunité ya kopesa numéro na yo ya Joy Design bacontacter Nakuzu et puis aussi je vais signaler bato nyonso balingi bacontacter grand couturier ils peuvent passer par Anita Show mais aussi il va nous donner ses adresses et puis son numéro certainement que ebele pe va contacter parce que ceux qui n'ont pas la kuma na moni pe ba photo je crois que ce sont les gens ou quelques personnes ici
au Abidjan, namoni un frère de Sekiona, que je connais, Eric Pomolo, le financier, stabilité financière. Namoni ona ndenge alati vraiment ensemble nazo me kotala taba comme namoni kusikusa namoni kusikusa grand couturier pe namoni na yo wana namoni pe ba frère na biso lelo baza opportunité ya olata président de la République namoni ba photo na bango et dit na Niki namoni ba pe na photo donc Tolo bakende kona biso aruti musika na culture 19 ans na mboka oyo et depuis qu'il a fait ses 19 ans ici en Afrique du Sud nous sala na ezalaka ya kotonga azo habillé ba ministre na moni ministre ya défense ya mboka oyo azo habillé ba ministre tozo mo azo habillé ba musicien azo habillé ba terminer na mboka oyo opportunité pe ko kopesa malaye pour lobby PA ko habillé mo ndinga lobby président de la République ya bi ba aolati c'est pena ba pièce mystique et puis bino ba to bolinga par exemple la point natanga ki président na biso na ba ko tanga président ya bamboka mosusu pour moni ki ndiro na biso ki biso elamba ezaka ba kongoli na monde tant mona ka président na biso alataka très propre de salanga pe souci na lati saebi nazana ba président nazo akutwa ta poser à pour rêver je me souviens lati sa ba multiple tala kana ndingi balataka vraiment libande à basolo ka yo comprendre. Voilà, avant de donner l'opportunité à Nakuza, j'aimerais quand même que tout ça parcours, il y a Bilamba Nae à Kolata, à côté ça ce numéro Nae téléphone, et puis certainement à côté ça peut Batunusus ou OP Balingi qu'on salue à partir de cette émission. Et là, c'est que moi je vais dire que j'ai besoin que tout le monde puisse soutenir parce que comment ils ont mené. C'est pour soutenir mon programme Nakuza. Bino bo mona bino moko ba griffe o mona ye moko ndinga télé mi banda likolo tinase donc botala bien pe bozoe bien bo comprendre que musala ezali. C'est que de l'autre côté derrière vous allez retrouver bo mona bilamba nyoso atonga azotonga ba tenue de sport ba veste la tailleur ya mystique azotonga ba ensemble ya mystique à l'anticiper ba star révélé ya mboka oyo. Alors tokolinga que lobby mboka na biso moko ekoma bato lokwa bayaku azozonga na mboka akumkolata mbongo ezokota ka wana on est plutôt dépensaka là je vais vraiment appeler ba Ferré Nyos Eric Jenga Jimmy Bilao Charles Titenga Kolo Bilele bino nyonso li passe ba mbongo kota quand même na 100 tonnes wana to zala au moins sombi peut-être jaquette moko boyo 30 000 ya mo masolo mo ya mo vandi donc bande ko la biso ya ko soutenir ndeko la biso ba docteur nyonso ba docteur tout docteur Gingombe allez la forme allez la forme ce que ko tenena ina ko na mo place na ba mo ya mo base na ba mo ba kita l'opportunité Pessami Dr Gingombe, Dr Gikoua qui va fêter son anniversaire le mois prochain. Opportunité à mon ami va festa mystique Penda. Là je parle de Dr Gikoua qui va totaliser 50 ans déjà le mois prochain. Opportunité à moi Dr Ben Mayasi, les grands producteurs. Opportunité à mon ami. Nous avons presque tous comme déjà presque na suka ya émission la biso ce qui possibilité papa nalinga ki olba eloko moko ozaki na posa koloba peut-être maman Anita a pese opportunité à naté ya koloba et puis on peut se faire contact na suka maman va beauté nous allons conclure notre émission eloko nazaki nango ya koloba lopesinga chance ya koloba ngope ezaka pona bandeko na biso ngai eloko nasali yango soki ezaki pona nga moko jamais na ko fongo la maison na bando tonga pona nga moko tanga eka fete za na bimi donc na masolo esili tanga na koti komona ngai kozala grâce à père wana grâce à père ngana za sapé ngana za kutili pona bandeko na nga nyonso ko le kusala nga pasi bandeko na nga olati oke osombe loko ya mabe plus ya makasi olata mo pe na nzoto ko bien te
mais ndeko na yo azana musala ko salilo musala bien olati penzo bini ba balabala ba musu batuni wao mais ka motema ya kiona kindu pesa ndeko na ngana kuzu ozuzu amoniti loko moko buyi na éviter et le biso ba kongole motema mabe wana ndeko na osenga bango vraiment tolingana tokanga oyo ezanda kuna bino buya tosala musala totombola bendele mokili eyebaki te bakongole balingana. Mais tout le monde est aussi la kit nyonso, tout le monde est la design nyonso, na kuzu deux design, est-ce que pour ça la paix ou après la kit? Te bakiti na biaka te mais nazana ba ndeko na biso na kolakisa kaka kingana za mutu moko vision eza molai na basapatu za basapatu mosusu mpe komona na kuzu nasalaka yango te ngai nasukeli na bilamba so nazala bandeko na biso na basalaka bakiti baide na ngai napesa bango mpo bandokoma bakiti nasalaka bango bapublicité soki moto alingi kiti namemaka bango epa na bango monaka mpe bango mpe bapase retrovaka bazolanda wana Congo mokili opportunité pesa milio lelo chaîne na monene Congo mokili ezolanda yo na éviter peut-être tu as un message à dire na Congo mokili nalingi bino vraiment bosoutenir ndako oyo eza ndako moko soki boye jamais bokobima maboko pamba te donc bokobima maboko pamba te okolanga mpe na bomiselaki yo mwa surprise moko na lina sala yo olakisa bandeko na yo ya chaîne ke te na kuzu aza kutilia pamba te ata bateni mosusu bomonaki oyo bozomona wana aza na kapolisi na bomiselaki yo oyo eza kado na yo ameni na bomiselaki yo ntango koya nakopesa yo kolata okomona eza sur plaisir neti nazoba plaisir nakokofongola otala oyo eza maske nafongola na moke nalakisa eloko moko ya sika esikala komona te eloko eza na kaya ya bakorona banini oyo eza maske niveau modele oyo baka nga na kriaka ta ya malili ta ya nini ya nani ya bakolata bamaske mais oyo maske nasaleli yo okotikala komona kango te soki omoni yango ekozala kaka na pusu wana soki okolata yango kolata yango boyi tiki na nyonso ekozala libanda mbanga na awa ya kobomba. Merci beaucoup, là c'était ma coupe, on est en train de voir. Merci beaucoup pour mes cadeaux. Et merci. La petite ma caméraman, ma koya tenanda kunanga, babi mama boko pamba. Oh. C'est ça la vie. Donc c'est là que bango pe bana, chemise beaucoup. Est-ce que oye puis ba mesure la maman? Ah, bye. Ah. Voilà, là c'est juste à mon avis on a ma photo hein. À mon avis on a ma photo. S'il te plaît, Nako ça n'a à deux caméramans, il y a Polo Matiti et puis Nazana LK né à Pozoa Yango parce que c'est lui qui est mon réalisateur qui va dire quand même quelque chose à Nakuza et puis moi je vais ouvrir cadeau dans l'œil au Pessinga pour bon on a réellement que waouh on a réellement que Congolais il manquait que ce gars qui n'a pas ni que quoi voilà là c'est pour Anita Cho qui a reçu ses cadeaux et pas Nakuzu deux design finition que va deux design ils ont ensemble il y a sport prochaine émission pour le monde souvent Anita Cho en dollar la griffe na toujours et ça pour le coup mambo na biso au lieu que chaque fois qu'on a la show et ça le coup mambo na biso. Merci beaucoup grand couturier, merci beaucoup pour l'opportunité, merci beaucoup pour la colata na postepela pe colata na kuzu na la émission na il faut la donc c'est la première fois que mbala suka ko za la tenue na yo ta mozoki ndi ba émission toko solo la na bando tindela yo soko za na ba émission zo benga ndako izolatisa oloko lelatisa ka mona ba mit na ba filmer okuta ba couturier minene ba mindele ba milatisa ka ba momo pourquoi pas bino pe ba journaliste pour bando ya na za na émission na kuzu ba veste ezali soki za émission ko nata veste soki za émission ya ko lata tenue de sport soki za donc yo moko de to yebi émission na ndingo ko salela zo ya vraiment toujours se tenir na sens wana et ko se pelisa na makasi.
On va donner sa message dans comment m'occuper aussi ça qui dit faut qu'on peut sa message et puis on peut s'appeler numéro à contact na yo na adresse nazo pesa bino numéro na ngai ya contact so bon bo contacter ngai 082 93 23 905 wana numéro na ngai so ko bengi ngai za la butu za la moi ngana za neti pasteur na za neti docteur donc ata na butu donc ngana ya mbaka na musala na nga saka neti docteur pour na soigner babeli pour toi un problème donc ngai na kana numéro na ngate ezala butu ezala moi donc so bo bengi nga to solo la kaka bengi za la. Merci beaucoup. Avant que tu puisses prendre la première, ce que je vais dire, Eric Jenna, qui, pour moi, le sport à bouer, la balinga pour l'ata. On a fait Nathalie, Naozwa, il passe à l'ambongo, Charles Titenda, Luka Djobour, on a été Sirvette Moro à Versace, mais le Monzomona, mon ligne de Colabino, les hommes on dirait, ils sont prêts à porter. Ils ont un problème à ta bon on a botti parce que yo mo ici ils ont kilo pour sentir que ils ont l'eau propre oh il découvre comme on aime tatobi na mina belle la mina que nous sommes là pour promouvoir tout le Congolais et voir ça musala madame ils ont la sécurité ils ont la médecin ils ont la ingénieur les caméraman les journalistes ba mon nyonso. Les mécaniciens, nous mécaniciens, je dis comme mécanicien, au moment où Azusa, ou à Kanama Solo, na Pretoria, je salue aussi Matt Matondo qui est un grand mécanicien à Salamazoye, à Tabami Tukao et Boto Somba accidenté, comme on dit ici, à Beta mon propre zongisika. Donc tout ça c'est pour justement nous faire découvrir les talents congolais en Afrique du Sud, où nous avons dit ça bien propre. Et ça pour se soutenir entre papa Joe Design, ce qu'on peut ça, mon opportunité, mon bambou te bakinyo sur balandi au lelo, et vous en parlez beaucoup, mais vous en rendre à la soukate, et vous n'avez pas de deuxième émission, il y a pour présenter ce qu'on va griffe nyonso, il y a pas ba congolais ba mona, il y a na ba mannequin, donc vous en moi quelques mannequins, on va rouler à blamba na kuzu. Le défilé et moi je veux faire une émission comme ça avec vous. Voilà, c'est vraiment il y a sans soi un des collègues ça bande comme des lignes musali salamaka. Il y a vraiment mais melinga ba mannequin ba là qui vraiment bazo défilé na kolelango makasi. En tout cas merci ni pona makanisme mala muzana ngo ya kuide bande konayo kolakisa musala na bango pe ko tombola ndela Congo qui liboso. La pesi ba congolais nyonso bandeko na ngai nyonso mbote place boza vraiment nzamba pambola bino abatela bino vraiment pona malade oyo esimba ta mutu moko te la pesi pe Rio place aza mbote ndeko na ngai ya motema donc nzamba pambola yo merci. Mais c'est nini yo linga parce que ton kota ke ouais. Et la dernière question avant ma banga na ya batu na o bazali awa musicien moko na tant de kota na ka musique mo mena boy na monta na Congo pour la congolais musicien nini yo pena o fo yo ki yo ka bien ma casse en tant que grand couturier pour linga to la tisaye pena ah t'es ngai vraiment pour la musique donc musique bango tout vraiment place bazali tant na yo ka vraiment musique na biso isala kanga vérité makasi ya kozala congolais ata lilumbe milinga ID soki ba nini na bango na changer te na ko changer faut nazala ka congolais pour vraiment nzamba yebi ko pesa biso maela soki na musique toyebi soki na elamba toyebi soki na nzoto kolata bilamba en tout cas nzamba a sopela biso mapambo vraiment. Merci beaucoup. Là, nous sommes presque à la fin déjà de cette émission. On va se lever avec mon invité avant qu'il y ait après ça va voter. Et puis, Nazali Awa et papa Joe Design, la pousse, donc c'est son griffe. Papa Joe, un dernier mot, mon banga, parce que nous allons conclure déjà cette émission. Banga, la joie sera bandée. On a nos beauté. On a ma casse vraiment. Donc, il faut se soutenir.
Merci. Anita Cho était ici chez Nakuzu, le grand couturier congolais. Moi, je fais toujours la fierté de mes frères et sœurs au Bansala Moussala, bien comme moi-même, je suis là. Donc, je fais aussi un bon travail. Donc, je fais qu'accompagner Moussala. Merci beaucoup à toi, Yadeps Ilungampoi, que j'appelle la Djouva Production. Donc, là, c'est notre grand frère propre qui fait la production aussi. Je salue aussi Bienvenue, qui était mon réalisateur. Je salue Congo Mokili. Merci Congo Mokili, je salue Paul Matiti. Nous vous disons à la prochaine dans le même numéro, sans oublier mon pasteur Bébé Tubango. Chap chap. azosenga bandeko na biso tolingana totikaki ngai totikaki boyi na boyi donc tosimbana tosala eloko donc soki kaka totieki ngai kibolo nga nakolata grife te na kuzu eza grife moko boyi na congolais awana eza mao wana eza pasi ilfo kolata na kuzu elata tolata biso na biso tozaka pamba kosala tout sauf okotala eza eloko moko ya makasi ndenge ozomona boboye ozomona bo eza sifete moko ya mystique oyo etikala kosala makotala kasi oyo oza sekiri kolatisa bino donc ndenge eza boye na kuzu ezosala tout sauf bino totika komikitisa toza bakongole fo tomitongola tosala fiere ezosalanga mpasi ozomona basud africain soko anati na kuzu partout azokende azobengana na bandeko na ye awa eza ya koyinda na kuzu na kuzu ebiso bakongole mawatoningana de conseil na pesi bino bilambo ezali eloko opiesa okotia kozongo nulle part songo bien kotia kozongo nulle part eza création ya ndeko na bino oyo biloko ezaka te wana oya ebele nalingi bino makasi eloko nasali mpona bino na kuzu eza mpona bino bomata bokita kolingaka yango kosalaka sambla merci. Moko boye bomba mais en tout cas yebisa bandeko na biso vraiment olata eloko na signification na moto nakotino baquestion awa zara ezosikomi mais nakuso batuni eloko akongoli wana kongo nini ongali yo nani yo nzambe yo nani olingo tokisa andenge tozala komoko totombola bendele bakobanga biso totika ngai kingai wana efutaka te please nazobondela bino tolinga. Merci beaucoup. Là, nous avons déjà fini. Là, c'était pour moi. Donc, nous vous disons à la prochaine avec Anita Cho.